partir de ce moment-là, l'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. Mbote na bino bandeko balandi émission na biso ya lelo émission kani bolingaka mingi émission ebengami na kombo ya Afro Lumière émission oyo efungolaka bino mayele émission oyo bomesana kolanda pe émission na bino bolingaka mingi ndebo momesano to bengeli bino bongo moko ya batei o bino boyebi malamu penza oyo amesana kote ya baindo kolakisa baindo pe kofungola baindo miso pe mayele abengami bongo na kombo ya Papa Lobola Londo pe belé bayebi na kombo ya croyant africain ndena ye bongo to kolobela to akomeka ko ndimbola na biya na mituna oyo biso to yena ngo mukolo mwalelo mituna oyo bino bozali ko mituna na bandaku oyo biso nyoso tozali ko mituna mbote Papa Lobola Londo mbote mingi mama Matondo mbote pe na bino banso bandeko balandi bozali kolanda biso ngonga oyo liboso ya bitando bikebi ya bino Matondo Papa Lobola toyena mituna ezali penza mingi te kasi mituna ezali mituna ya makasi oyo bandeko na bandako bazali ko mituna bandeko babengi ngai bayebisi ngai mama mopanzi sango tunela biso Papa Lobola Londo mituna oyo tozali ko mituna tovandi totali oyo ezali koleka na mokili ya baindo ameka kopesa biso biano na kati ya mituna yango bandeko balobi boye Papa Lobola Londo kotala mokili na biso ya baindo ndenge ezali eza mwa pasi po bazomona ke moindo azokoka kokende penza liboso te malgré losambo ezali bakelasi ezali mais avancement penza eza te par rapport na bapaya baindo bazo se développer te nyonso oyo bazali kosala ezosimba penza te bato ya misolo ebele okomona baindo penza te mingi bazali kaka bapaya kotala penza 1 milliardaire ya moindo ezali pas kaka bapaya même ata ana mboka na biso kotala ba homme d'affaires penza o bazali na mbongo misolo ebele eza kaka bapaya bato bazala ba entreprise minene biso na bino toyebi ke eza kaka bapaya komona kutu dernièrement na uta koleka na boulevard toyebi ke alimentation au Pelu Store ezalaki ya congolais mais na minute tozoloba congolais azokoka lisusu te po etazali moyindo il fallait sikoyo ekoma ya mundele po esimba batekeli yango mundele sikoyo toloba eza nini bandeko bazali komituna na bandako na bango bazo comprendre te moyindo aza wapi azokoka ko se développer te eza nini nyonso wana eza kaka mundele nde mutazali na sima po bino bomesana kaka nyonso ya mabe yelaka moyindo eza kaka mundele nde azalaka na sima eza nini bomeka koyanula bandeko na bandako bazali komituna biyano mboka Matondo mingi mama na ngai madame Kiama Matondo
na mutuna kitoko pe makasi moye botuni biso. Omoni pasi ya moindo ezali penza mopaya te. Pasi ya moindo ezali moindo ye moko pamba te mopaya azali ebandeli ya nyonso. Mopaya azali ebandeli ya pasi. Kasi solution mama ekomona na kaka soki biso moko bato mwindo to comprendre que pasi na biso ezali lisusu mundele te. Esengali biso moko to fungola babongo na biso to yeba lolenge kani tokoki kosala po te tokoka kobika. Omoni mama na ngai tango yo lobi ke mundele azali ko se développer, moto mwindo azokoka ko se développer te. Pona nini? Est-ce que selon yo ezali ke moto mwindo azali ndenge ba Kristo bakoma kokanisa lelo ko azali une race inférieure par rapport na mundele po ebele bakoma kokanisa yango bongo ke biso bato mwindo to matato kitatata lobola lo ilondo mundela leki biso muninga soka leki ondima kaka do bato ba omona peza ke mundele aleki moto mwindo na mayele ata ko ndenge batangi ba université wana. Mais au fin fond na bango baza ba complexe moto mwindo aza complexe azokanisa ke mundela leki na mayele. Mais ça bongo. Mais omoni yango siko ndengo lobi yango outi koloba yango siko. Bon donc ndenge mama oyo azokanisa ndenge bato nyonso to bazolanda biso lelo bazokanisa ke mundele azali aleki moto mwindo na mayele. Nde sika kani sikoyo tango mindele pe balobi ke nous sommes le peuple élu. Tozali ba ponami ya nzambe, peuple élu ya nzambe, Israël peuple élu ya nzambe, o komona wana ba pasteur bango pe balobi biso peuple za Israël. Pambate porte ba mimona bazali bato, il faut basala lokola bazali Israël ata ko mundele na mundele bakoki kobota moto mwindo te, moto mundo na moto mundo bakoki kobota mundele te, mais lokola bazali complexe, moto mundo bazali complexe, nde akoloba ke non ngape nazali Israël, ngape nazali peuple élu, pour déjà complexe wana ese kota na motu na ye. Biblia ekosi ye ete nzambe azana peuple moko boyi alingaka nyonso tu wana ebalani eye kosala ke moto mwindo azokoka komindima te. Alors lokola azokoka komindima te, boni mama yo mitungisa olobake non mindele kaka bazo kela biso tozo kela te ba faire na bangi ezo simba biso ezo simba te, mais c'est déjà fait parce que spirituellement moto mundo azali bloqué bakanga ye bongo na kadena. Alors sikoyo kuna na kati ya bongo na ye soko fungoli okokuta lisusu bongo ezali te kuta ezaka katufi nde vandaka na kati ya motu ya moto mwindo, mais bato bazomona lokola za mutu, mais nzambe akela ye bongo te. Nzamba akela ye bongo te, oyo nyonso esali ke moto mwindo azali susu mutu te, ezali effet ya Mungu na tango ayaki akotisi biso makanisi alobi ke nzambe azali na peuple élu na ye kombo na ye Israël. Alors lokola moto mwindo a intériorisé loko wana ke nzambe azalaka na peuple na ye ya motema oyo ye alingaka koleka Israël. Alors, à partir de ce moment-là, tango bamoni mundele asali avion, mundele asali téléphone, ezo surana mutuaza à 1 million de kilomètres. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, même 1 million de kilomètres parce que Tina n'a fait spatial les autres solo là. Donc, mundele asali nyonso, motuka ezali kotambola. Mundele asali caméra o tozo salela awa bien que biloko ebele saka mundele mutu asali te moto mundu akomi o tolobaka na lopoto sidéré. Alors akomi ti kotuna mais yo zo sala émission wana lata bilamba na yote longola bilamba lata bakasa po bakoko na biso bazalaki kolata bakasa. Donc moto mundu akomi o tobengi tufi. C'est-à-dire que kuna na bongo na ye eloko ezali susute akoma tufi ya mundele parce que il faut siko ko sala effort ya kolakisa ye ke tatae mama
bakoko na biso bazalaka kolata bilamba ya mbote mundele aya ata soko memi na kati ya Biblia otalisi ke kende kotanga na Bible na Exode chapitre 3 verset 19-23 mundele biso tutolatisa ye akondimate soko la olakisi ke ba pharaon nyonso bazalaka bato mwindo ti na Ramsès II o azalaka meti et que biso ndo tutangisa mundele classe mundela ekoli nyonso na nyonso pa ya biso moto mwindo akondimate po azali susu mutute. Alors siko ozo tuna développement okende ki na boulevard omoni Pelu store mundele moko asombi yango tout ça mais maman il faut ezala kaka bongo parce que déjà bato mwindo bandeko na ba client batu mundo ndike bazali awa yo kekutu na musika Pelu store même na cité awa na badiadini moto mundo moko azali na alimentation na yewana pembeni na batu balai ko sombela ye bele okuta peza ba voiture etandami alors mundele libanais pe aye ale kaka pembeni na triangle nzela ya kokende siko kende matadi kibala mundele akikosala o ya ye alors ngalo ko na kota kana o ya mundele tena profiter na kote pa ya ndikunanga mutu mundo wana milelo na milelo azole la lobi non depuis kaka libanais afungoli alimentation na ye awa o yanga shit siko na tuni pona nini balobi kasi bato bazo préférer kuna po ba serviteur ya mindele baza kuna yango moni bazo okasusu ko ya kusomba awa te siko na tuni yo kombo nani apesinga kombo na ena ya mundele na kati donc omona yebo chrétien Nathalie na yo kelie na mawa mais ça dit il fallait pesa comme na ye ya bomoto na ye ba comme na biso ya bokoko na biso po à partir du moment où yo zali Jean-Baptiste est là qui si ce que vous allez par exemple qu'il est le Jean-Baptiste et là qui si qu'il est le Johan fils de Zacharie parce que Janus bin Zekaria c'est ça Jean-Baptiste Janus bin Zekaria qu'il est le Jean fils de Zacharie yoko papa na yo Chibwabwa on les cause la qu'il est le Chibwabwa yo qu'il est le Jean-Baptiste donc qu'il est le oh mon babiloko on se tourne alors yango esalike déjà motu ya moto mwinde ezali ya kopola nesika bongo evanda kuna tout finde evanda kakuna alors sikoyo akomi aveugle Bible et bébissier Coran et bébissier azo koka komi ndimate alors à partir de ce moment là azo ndima même pas langue na ye passer mo kauti na poto ayebi na ye français te akomi côté ya na aibi na ye lingala te azote ya na français sikoyo il faut siko pour que toyo kama kambo ya azote ya na anglais tope na français il faut siko plokola batu ebele ba ibi français te interprète abanda côté ya na lingala makamu mundela azolo ba na français interprète il faut azala abanda côté yango na lingala po batu bonso to bayoka mundela azwinzela azongi na poto wo passer ya moto mundu atikali yao siko passer wana ayebi lingala ayebi swahili ayebi chiluba osomona mama nanga sikoyo nesika banda kote ya na ye na lingala pe batu yesu tuna kinjesa bazo yoka abandi kote ya na français le Seigneur Jésus a dit oyoka kuna nkolo Yesu alobaki et si vous respectez ma loi ce qui osali koto samibe tata mais nzambe boto mundo et a passé donc tindenge azo sala bongo parce que mundele auti na poto abanaki ko sala na interprète po mundele ayebi lingala te sikoyo abandi kote ya na lopoto na interprète yepe mundele yake atiki lingala po na nini nzambe alobaka lingala te il faut passer à l'obana langue ya nzambe langue oyo nzamba lingaka lopoto ya koki kolobate lingala po lingala ezali langue ya satan lingala il faut elobama na interprète po ba verset ya kitoko wana ba verset ya solo parfum et ya kanal na français oyo ya solo toilette nde ezalaka na lingala il faut alobaka kana lingala alobaka kana français la mentalité sous-développante nde yango mama livwa yonso yango wana alors sikoyo na mentalité wana oyo ke moto mundu azo ndimate ke bakoko na ye balataka bilamba pe balatisaka mundele
malgré awa na musée awa kokende kolata bilamba shamba mbolongungu azalaka kolata yambo ke mundele aya swana velour ya makasi me mutu mundu akondima te ndenga na sote ya bango boye bazo finga deja longola bilamba ya mundele te po na classe mundele atalisa eke bakoko na biso bazalaka kolata poso ya nzete na kasa ya nzete poso ya nyama na kasa ya nzete donc mundela ye ko embrouiller le tout azo mindima te nzoka pour se développer il faut sikoyo moto mundu azongela bokoko na azongela bomoto na azongela na nkota na ye pamba te toza na mabanga mama oyo ezali na kati ya mboka na biso mesalaka ya biso te pona nini parce que totika bokoko diamant nzambe atiaka diamant awa ayebaka ke tokosalela yango eza na tina na yango po okoki jamais kokende kolonde la moto pondu sans kopesa ye formule ya kosalela pondu yango tozali na cuivre nzambe atiaka yango epa na biso po ayebi yango kosalela yango tozali na uranium bakoko uranium wana eza uranus mindele bapesa yango kombo ya mboka na bango uranium utina nzambe mobimba molimo mobimba komo na yango uranus elakisi moto sikoyo mundele la ye apesa yango kombo wana akomi kosalela bombe mais soki biso tobengi kaka te oyo ezali uranium te tobengi yango libanga oyo komo na yango kansonda à partir du moment où tu as kombo ya kansonda mama mbala moko libanga wana ekosala ba effet na yango eko permettre biso to sala moto pamba te kansonda wana ezali moto oyo bakoko na biso bazalaka kosala la kuna na Kasai mais lelo kansonda ekomi kaka bondoki oh mais ezali arme bakoko na biso bazali koboma mutu pamba te bakoboma ya ozwaki mwasi ya moto ibaki eloko ya moto ça ezalaka tout un système policier bako utiliser yango ke baboma innocente bako utiliser kansonda ezali arme ya kopunir mutu ya mabe alors mundela ya la kisi ke bokoko nyonso ezali bondoki alors à partir de ce moment là maman tokosala ndenge nini tout nous échappe makambo nyonso ezali ko échapper bi moyen to ke les ali te tala siko na poto tata na biso koko kinkela ngana sina lembi na nga bato na lembi bato po awa ata tozote bazo ndima biso te bino kuna na poto bo mekana nu côté la biso bango peut-être bakoki ko comprendre bino réalité comportement ya moto moindo est-ce que kuna na poto ba société ya bato moindo ezo simba te pona nini sous développement économique ezali dû à quoi koko kinkela meka côté elanga na lupa yenge koko lobola toma lobola moteti muka mobeti lokole elongo na bangunza wasambulwa ngunza masambukidi ngunza nzuzi nkoya ngunza nkosi ngunza mangalesi ngunza lulendo ngunza kimbondo ngunza atoli ngunza kimbanguna tata etoli matondo na bino nyonso lelo toye na motuna oyo toliboye moyibi nani mpona ye te biso bangindo toyokaka soni na oyo tokoma balobi ke Afrique ezali pays du tiers monde baafricain baza bapeuple pauvre mais yango nga natuni motuna soki yo papa atoli bayibi yo mbongo na poche to bayibi yo mbongo na ndako ozali mobola to ozali victime sikoyo mutu oyo ayibi mbongo na yo eske azali moto ya mbongo to azali mobola nde na miso za osala moyibi nde nani likambo oyo tokosolola lelo biso nyonso malongo koko lobola mama na biso te papa na biso journaliste bolanda ngai na kati ya ndako tokobana masolo wa biso matondo bandeko bapapa bamama bilenge matondo journaliste na biso mokola lelo matondo koko lobola matondo bana bakongo bana buvamu bana BDK bana bilaka mangombe ezali ebele bandako ezali ebele biso tu oza kobunda ebe etumba moko lelo na yeli bino na mwa ngonga moketo masolo moko tolobi moyibi nani eteni oyo elaki ngai mpona nzambe naza kosola na bandeko moko na telefone baza na Congo
toujours solo la babi nanga a omoni bino boza kuna na poto eza bien pour na été Congo ezali pays pauvre na tuni bango Congo ezali pays pauvre na tuni pays pauvre depuis quand nde ona ko bete ezali masoto so laki na tuni bango boy soki yo ozali na 10,000 pounds na 10,000 euros to 10,000 zaïre na kata poche ngai na ye na yibi yo mbongo wana esi nga nazali mutambongo to nazali malheureux yo mutu oyo bayibi mbongo ozali pauvre to ozali victime to moyibani abi na ngai ya mizalaki bete naza victime sikoyo totala malamu biso bana Congo tokanisaka mingi te bana Afrika bandomo tokanisaka mingi te nakoyebisa bino boye eza na mabele moko te na mokili ezali riche koleka oyo ya Afrique eza na continent moko te ba or na kati ya Afrique banda ko exploiter yango iya ba millénaire ti lelo esila kaka te ba enkina elil oto osola misoma comme ezali kola to osola solo ba enkina belil na ba yawe bazali ko exploiter or na kati ya Afrique depuis ba millénaire tina mukola lelo or esila kaka te. Ezali en termes de propriété immobilière, l'Afrique est la propriété multimilliardaire na kata mokili. Moto avant na ganandako milliardaire, azali nani? Azali milliardaire. Indépendamment soki ba yibi yete. Soki ba yibi yo za pauvreté, za victime. Donc africain a za pauvreté, a koki ko la considérer pauvreté a za victime. Montoyo ayibi africain azali richitaire azali moyibi tala lelo to koma na kokanisa au contraire olobi nanga ke Angleterre eza pays riche Angleterre bana be richesse obeboye pomme de terre na makala o bengi na lopoto charcoal yango ba seule ressource na bango siko yo ebisanga ke Angleterre na Congo na mayele na bino na Angleterre na Congo pe pays riche sikoyo soko lobi nanga Angleterre okosi eza Congo pays riche sikoyo po na nini anglais po Angleterre aza pays pauvre du point de vue minéral to vanda ka to mona yango Congo aza pays riche mais anglais a komi riche Congo a komi pauvre po na nini po na été anglais a komi bureau africain a komi victime azali pauvreté moyibi azali richté po biloko oyo to tchango awa na se eza na relation na bengaka bien mal acquis to koloba ke to ko ba komi nde lokola ba yuma bango ba komi lokola ba yanke nde omoni tozali na démarche ya kokoma riche te tozalaka déjà riche ezali na démarche ya koyeba ndenge nini kobatela oyo ezali ya yo pona ete soki bayibaka biso na ntango akala na bileko bakala bayibaka biso pe babotolaka biso mais lelo bazo continuer koyiba pe kobotola biso lingi koloba tokomi lokola babizengi po eza possible te bayibaka kaka yo babina yo mwana babina yo kende osomba nguba okomi na ko bakangi babeti makufa babotoli yo nguba babotoli yo mbongo nguba ozongi lobi kaka ndenge moko après 10 ans batindaka yo kaka na nzela wana yo babotola kaka nguba eloko oyo ezangi biso ezali richesse te eza bolingo na conscience yaki mutu moyindo ndenge Marcus Garvey atanisaki conscience na amour oza fier na yote oza kocha choko poko malokola mundele olinko lokola mundele omoni mundele sikoyo omitiki tango mitiki obite ko fongoli ba porte moyibi azui alongoli nyonso pona yo okomi adorant ya mundele ya moyibi yo moko komi na culte yako tombola moyibi mais tango toboli tanga koti na ndaku na ye ya azui manso mazalaki na kati ndaku na ye nde yango ne kotombo sa ye yango naza kotia bandeko moyibi nani eloko eza nango bandeko lelo tokomona moto nyonso ko ya na Afrique alamuka na Switzerland alamuka mboka nyonso linga ya na Afrique pona nini eza na mboka moko te na mokili oyo kokinoke ka ndenge wana pona nini toyebi ko défendre mabele na biso te
pauvreté na autres a expérimenté non ata na kibomoto ezali pauvreté ya fait que toza la conscience na oyo tozali na ngote toyebi oyo tozali na ngote pona nini toyebi oyo tozali na ngote pona te toboya kibobiso soke na mboka nyonso okende soko okuti chinois okuta chinois na États-Unis okuta ye na Congo okuta ye na France okuta ye na Vietnam azalaka obe chinois. Maintenant, on va congolais bandeko na ngai. Congolais à France, azalaka lokola français. Congolais à Belgique, azalaka lokola belge. Congolais à Afrique du Sud, azalaka lokola africain du Sud. Congolais à Hollande, azalaka lokola hollandais. Congolais à Angleterre, azalaka lokola anglais. Congolais à Canada, azalaka lokola canadien. Pour la nini, tout comme lokola ba conteneur vide. Lokola za conteneur vide, ozana kiboyote. Ndenge nini oko profiter na eloko oyo ozoboya depuis le départ. Ba richesse na yo, ezo dépendre na identité na yo. Tangu yo oboyi identité wana, olingi mususu. Omoni ke moyen o profiter na oyo eza ya yo ezate. Naza komema bino na nzela oyo ezali démarche psychologique. Démarche psychologique ngana kobenga yango lokola kankangula. Kukangula oyo ko marabiso na koyeba na muzindo pona ete tangu yo boyi identité na yo boyi nyonso oyo ezali ya yo ezali lokola ozalaka na Afrique yo mutune balobaka boyi ozalaka na Afrique mais mutune ezalaka na poto mais oyo tu eza na Afrique yo komona yango te lokola na poto eloko mo ezalaka kuna te yango komi mobola sikoyo moto azalaka na poto ye mutune ezalaka na Afrique yango nomona chinois tu aibi ke olingo koma na mbongo kende Afrique. Européen tout olingo koma na bozoke na Afrique yango wana nini bazalaka na richesse. Oui, yo moko africain ba longo liyo boyo. Ba cheyo bobango o eza expression ya pauvreté. Ah nga fona keneka ka Paris, ah nga fona keneka ka France, o nga fona keneka ka États-Unis. Kuna eloko moko ezalaka te. Et là, comment ça la kate yango wana expression ya pauvreté to vivant na yango. Na bande lisolo na gobete la binezali lisolo ya ndeko moko ya biso congolais à na États-Unis. Ndeko congolais azonga na Afrique, azonga ki na Congo na ba mbule u ilekaki ayaki kofongola bongo société ya mai au minéral. Tanga fongoli société wana ayena investissement na ye asaki ba mbula na kati États-Unis ayena investissement na ye po na ko bongisa mboka na ye ko telemisa mboka na ye. Nzambi makamuni elekaki bana Congo bana Kinshasa tango bamoni ke mai wana ezali kusala mepa ya moto na moto moyindo balinga kusomba yango te bakomaka ko mai yango ezaka nango kwa kitoko te o mai yango ezaka nango bien te pona bamoni moto moyindo tangu moto moyindo ndeko mwana amoni ke azokoka te esali pasi mingi malamu na teka na ngai nazonga na ngai États-Unis asali boni abandi ko tie société en vente tanga tie société en vente mundibu toto bandibu to baka ba arabe ba pakistanais ba indien mundibu moko aye ko somba yango tango mundibu asombi yango tangu yake yi azui akaka mayo be wana tangu ba changer kombo na mulangi tangu batu ba monike mutu aza ko teka yango azali moyindo te bien que le prix ezaki multiplié par 2 ezaki source ya mai moko tala bakila bakome bele. Pour nini économie ya consommation. Économie ya consommation ezako se basé sur manque de conscience ya identité na yo moko. Manque de conscience identité na yo moko ezako se renforcer sur haine raciale. Tango yo ozali na bolingo ata mokete kasi boyini ya bonzambe o eza na kati na yo ndesika libabe na yo uti pona ete nzambe asali yo lokola ye. Yo boyi yango oboyi nyonso mai mapesa makiyo kaso bandi ko la pasi na sima esika ba utaki na bomo yeso ba tiaka ina kuruzi pona ete bazaka na nzala ba crève la fin de nyo motinda lobaka ndeku na yo kei ba pesa yo bango moko ba eko yibe pa na yo ba ke na ngwe pa na bango ba katela yo ndambu yo somona mutaibi na kata ndako na bimia ka apesi yo bon article tamo quelque chose ezala kata akozala moyibi azoba. Maloba omboka bino pito kokoba na mikolo ezali koya. Merci mingi touti kolanda élément omo invité na biso ayaki nango to bandi ete biso nyonso tolandi yango ndenge bandeko na biso bazala bamboka bapaya basili ko pesa biso comme information ko talisa biso
pourquoi sous-développé eza makasi na ngambo ya moyindo kasi toyebi pete papa lobola ce qui eza pe mentalité moyindo aza perdi ndenge bouti kotalisa bandeko sikoyo bakelasi pe tozotanga ti bakelasi tozotanga mais pourquoi eza kaka donc kotala na bauniversité baétudiant bazobima kuna bauniversitaire bazobima ebele mais pourquoi kaka sous-développement ngo eza kaka makasi boye soki eza mentalité na bakelasi tozoki kozwa baéducation mpo tozala na mentalité ya malamu toyeba kodéveloppe mboka yango mais tozotanga c'est comme si tozotanga te matondo mama na ngai madame Kiama Makiadi madame Kiama Matondo tozotanga te mama tozotanga te bazoboma biso nde koboma donc bazobebisa biso parce que école oyo mundela ye na yango ezali justement l'école de désintégration. Donc école oyo ezoboma biso lisusu makasi parce que école wana ezali kokotisa biso ezomettre biso à l'extérieur de la réalité historique. École wana ezotia biso na bobiso te. Donc ezobimisa biso libanda ya bobiso. Or pour que se développer, il faut bozala na kati ya réalité historique. Il faut bozala indépendant. Mais toza indépendant. Maman, mais toza indépendant. Toza indépendant. Toza chaque le 30 juin. Maman, tozali indépendant, il faut to bunda toza indépendance. Toza indépendant. Toza indépendant, madame Kiama Matondo. Tozali indépendante, il faut to bunda tozwa indépendance pambate. Madame, pour que bozwa indépendance, il faut bozala na problème, c'est-à-dire que bozala conscient que ça ne va pas quelque part, tozali na difficulté, batumoko ba occuper biso, bobundi bozwi indépendance. Alors, ceux qui bozwi indépendance wana date wana indépendance est comme une référence date oyo milimo na bino etelemaki pote boko kabongo kozwa bonsomi wana lokola biso awa tozwaki indépendance na biso elingaki ezala le 4 janvier 1959 tango tomonaki ke trop c'est trop ndele anyokoli biso batu basali ba émeute awa basali mobulu le 4 janvier wana il fallait ndele akende le même jour. Mais à négocier nabiso, à frélater et indépendance nabiso, à diminuer teneur na yango, baye kopé sabiso indépendance le 30 juin, oyo ezali mokolo indépendance c'était ezali na effet spirituel à mon côté. Et ce qui est vrai pour la RDC, l'est aussi madame Kiama pour tous les Africains. On se comprend. Alors maintenant, il faut to recréer la réalité historique, c'est-à-dire que il faut que to bunda na indépendance oyo ezali vrai oyo ezali que mwana nyonso ya mboka ayeba que toza nano indépendante pambate soki batu bozali indépendant mopaya akosalela bino lisusu politique ete mopaya akoleisa bino lisusu te mopaya pe akolatisa bino te et c'est ça l'indépendance. Donc soki bozwi indépendance mon club biso to konzo indépendance lokola bakoko na biso ndenge bazalaka na indépendance to kobanda kosala moto ya biso moko lokola bakoko na biso lelo ba moto nyonso bo pelisi ya allumette moto ya mundele to kobanda komilatisa bilamba ya biso moko bakoko na biso basala kati ba swati ba velours biso nde batutulatisa mundele et komami na kati ya Biblia Exode chapitre 3 verset 19 à 23 to latisa mundele voilà moko to kozwa indépendance il faut to misalela mbeli et pasola biloko nyonso oyo tozali na yango posa pamba te bakoko na biso lera basali ko kende kokata boîte bazalaki ko importer mbeli epa ya mundele te bazalaki commissaire la mbeli bango moko et pasola bango moko jamais batikalaka ko importer babiloko wana omoni yango. Alors sikoyo biso la totangi na ista to silisi na ista osomona mais kuna na ista
madame Kiama mokolo wana oyebisaki nga o mobali na ngai asilisaki de istate ya sala ki bon alors wapi aya sisaki na ispa mais ayebi électricité kitoko te ayebi yango te madame justement po pamba te ayebi électricité kitoko te pamba te mokolo ye akoyeba électricité donc tokozala lisusu na ba délestage oyo te mokolo ye akoyeba électricité toko importer lisusu tukutuku te pour que pesa biso le tout bandosa la biso moko ozomona mama donc il faut moto mwindo tozongela bokoko na biso parce que na kati ya bokoko na biso nde tokobanda kosala bambeli biso moko tokobanda kopesa métal forme sidérurgie po bakoko na biso basalaka yango le razo sala epasola azo sala yango et puis mundele ayaki awa ayaki na motuka te oyebi ke Diego Kao ayaka na rado ayaka na motuka te science e kozwa développement tango babandi kokanga bakoko na biso batindiki bango kuna na poto de science bandi kozwa développement alors sikoyo il faut sikoyo créer une autre mentalité, c'est-à-dire que il faut to late esprit moko ndenge mindele bango pe bazalaki na bazalaki komikanga na bombu bango na bango kuna barishi na bango bazalaki kokanga bombu na kati ya bobola lokola biso lelo oyo omoni barishi na biso ba politicien na biso mindele batika bango ne batu bazako perpétuer colonisation donc mundele azali te mais colonisation ezali kokoba nanzela ya ba mindele ndombe oyo mindele batika awa donc mundele ya kende kasa kende te azali kaka à travers ba mindele ndombe donc ba noir o bazo kamba politique la yamboka la biso lelo alors il faut siko to la esprit ma belle susu to telemela mundele à travers ba politicien oyo ye atiki alors pour que to réussir eloko wana il faut sikoyo to zala na bunzambe na biso tout comprendre que ne école ezali mabe pamba te école wana ezali école ya mundele alors bani bazo kamba ba école na biso ba sango donc il faut siko comprendre que sango azali moninga ya mokili oyote po sango azali wana kaka continuité ya mundele oyo azali ko perpétuer colonisation pasteur la même chose parce que avant que mundele aya bakoko na biso bazalaka na sango te bazalaka na pasteur te bazali ko kika mabende babanayi ko sala pasola babanayi ko produire moto babanayi ko sala bilamba nyonso tozo sala yango awa alors sikoyo bato baye na école ya mundele bazali kaka mundele ya loposo monde il faut to créer esprit ya ko bengana mundele totalement en chassant bato bazali ko représenter ye alors pour que to créer esprit wana c'est na kati ya spiritualité na biso mama na ngai na kolba lisusu mikolo mingi te nazo defa no bana poto po na o mekoli molango nazo kokate ezali na bande komoko oyo basalaka na biso awa makamongo basomo na okandengo wana melere bake na poto akei ko vivre nzoka tozalaka indépendante koko moyila yo za wapi na Belgique koko te na France entre Belgique na France mboka ngo baboka nango ya bino kuna koko yo te meka kote elanga bandeko na yo awa mwana bandal te elanga bandeko na yo awa batikali awa na mokili na biso tozali indépendant tote en comparant un peu ce que nous sommes ici par rapport na ndenge bino bozo vivre na poto kuna koko moyila yo meka na no kote elanga bato bandeko na biso na régie soki bokoki kosunga biso na élément oyo invité ayaki nango tolanda abetemo masolo ebele mpo na nini toza kosouffrir ti lelo na mboka oyo eza na bomengo mais biso to continuer ko souffrir pour na nini alors ensemble avec vous to meka koyeba pour na nini Kongo ezara biso ndeko mbote mingi ndeko Papigen pe mbote mingi na bandeko no sobola ndanga na nzela vidéo to monani liso ça va kimi ezali kaka na kati na etumba toza malamu voilà je crois que na yambaki yo émission to leka bato babengi tozi bapel un peu de partout bato balobi na tuna yo olobi Kongo ezalaka ya biso te mekana nous kofungola parce que moko to beta ko moi likolo makamsu po lobaki wana to ko tomper na détail mekana ko fungola biso Kongo ezalaka biso te na ndenge nini matono mingi ndeko nanga mopanzi sango pe matono mingi na bando sobola nanga na émission oyo na ba tant to na ba émission oyo ezaka na sens ya ko koloba teke to lekisi mayele te et puis moto azana bolunga Kongo le kamninga zate
biso nyonso tozana bolingo ya Congo parce que moko na biso azana yaya azana leki azana noko avandi na mabele wana o mabele zo nyoko ama tant so biso tovandi ya olie frites mais tant so leki kuna alia ke loko ezate yeke lo ki no ezate ke to lexi maele menzo kaneza kaka forme na ngamo forme na biso pe moko pa en tant que congolais pour que toi pe ko participer na kati ya ko sunga bande ko ba ko moko kanisa na kati ya ko kanisa na biso to tozolo bani esikana tant so ba Congo eza mboka na biso te eli ko lo ba ete mabele ya RDC Congo eza mabele oyo ba fabrikaki na volonté ya batu moko bato ntongo ba fabriquer yango bazaki na intention na bango na kati na ko fabriquer mabele wana et lokola bango ba fabrikaki yango ba yebi ba point nyonso sensible pe ya mabele wana par là na komeka ko évoluer na raisonnement na ngai Congo démocratique ezali fruit ya 1885 quand on dit 1885 to moni conférence de Berlin bande ko tovana na poto bozo occasion bokene na ville à Berlin bokomona kuna boke bomona na Rathaus na bango esika batie ba archive ya conférence à Berlin conférence de Berlin babenga yango conférence du Congo donc soki bakabola Afrique lelo bakabola yango en fonction ya mabele o eza na ya centre ya Afrique eza cop ya Stanley nanani na Léopold II Stanley na Léopold II baleki ba cop na bango pour que bazuri ba pesa Léopold II parti wana ya mabele nde ba ko sala keno ba dessiner bango ba dessiner na papier 2 345 000 km² comme onango RDC Congo parti mususu ba pesa comme onango Congo populaire parti mususu ba pesa comme onango Angola comme onango Nigeria pe bongo na même ba kombo ya bamboka na biso eza biso te nde moto to luka yango ezali nde volonté to minele nde ba pesa biso pour Congo République démocratique eza na lingala te mon frère donc moto moko yebisanga le Congo République démocratique eza na munoko nini donc soki déjà kombo mboka eza na munoko na bino te parce que mboka eza ya bino na lolenge nini na ko évoluer na raisonnement na ngai biso to va na France na France ce que tuni le 14 juillet le 14 juillet zali fête nationale ya France qui dit fête nationale dit l'indépendance alors on va expliquer ba de ko bana ngai le 14 juillet na France qu'est-ce qui s'est passé les ba français ba tomboka ki ba kenda ki bongo ko récupérer ko basaki invasion na kati ya Bastille Bastille est sika oyo ba roi ba kene bona ko bombana donc ngiko lo ba keno ba français ba telemelaki gestion ya ba roi ndelo ko ba telemela gestion ya ba roi ba sala ki était ba boma monarchie pour que France za o ezali lelo donc le 14 juillet ezali fruit ya bitumba lokola ba français ba ndima ko kufa ba ndima ko tangisa makila nde na 1880 ba ko décider que non le 14 juillet 1789 ne fête nationale na biso parce que basalaki nini bazuta ya kovanda nini yango salaki nini elekaki le 14 juillet en fonction ya bitumba le 14 juillet nde France est décidé que le 14 juillet za une fête nationale ni ya France na tuni bande ko ba olanda ngai biso nyoso nanga pe na tuni pe bino le 30 juin 1960 nini eleka na Congo po ba français mona na bango botamaki le 14 juillet parce que le 30 juin 1960 bino ba intellectuel bino ba tomaele nini eleka na Congo eloko moko te le 30 juin 1960 balobi proclamation de l'indépendance oui l'axini ils ont bonne to na classe to ko na classe to na sous la classe directeur a terminé le premier le deuxième le troisième ba proclamer oh ba sala biso yango ba sala une proclamation parce que qu'est-ce qui s'est passé oyo ba koko na biso oyo biso ba congolais toujours mérité contre l'indépendance le 30 juin ils l'ont monté. Alors monté. Et là qu'on nini oh biso to sali pour le 30 juillet pour l'indépendance. N'a pas ce exemple tout ça en France. Le 14 juillet bat nima okufa. Parce que le 30 juin biso to sala ki nini pour pas venir ça ya biso. Voilà. Problème n'est parce que et là qu'on to sala il faut batu babana ko kanisa. Ozomona toza mal géré toza gérer na bateau bazo mérité ko gérer bisoté. Ozomona parce que là comme côté le cas le 30 juin. Parce que tu biso indépendance pour na nini. Nzoka ezali ni piège za wana indépendance na biso il fallait qu'ils allandé le 4 janvier 59 pona nini parce que le 4 janvier 59 ba congolais ba tombokaki balobi trop c'est trop mundele face ani il faut abima na mboka ndejo mundela pakola ka makala ndejo balesaka mundele makaya buna pilipili ozomona to mundela moni emeto esalama kiwana à réfléchir alors ah na France ba kambo besala kinini esalamaki mona makambo to tiki yango et ko sala été bateau yo ba koka ko gérer mboka na bango ba trafiquer événement le 4 janvier 59 pour que indépendance ezala le 4 janvier T pour que indépendance ezala te volonté ya ba congolais parce que ce que ba indépendance le 4 janvier eza indépendance tozui na bitumba bon
comprendre malamu ndeko nanga toujours na bitumba parce que pour que eloko bozu na bitumba te basakana na biso toke nango le 30 juin tokomela bango yango bokene kotanga ngo lokola ba discours yango na lobi indépendance ya le 30 juin ezalaka indépendance te yango sko moni nindi lokola mundele nde muta pesa biso yango parce que na banzi soko tuni mutu nyoso ndeko nanga papi gen toza ba jeune tokoli mingi na kino ba mela bato bakoli na kini na kito to banokola so to tozale ba 16 17 ans papa kataki r faut zonga 17 ans faut ta 18 ans biso nyos to banako ta 18 ans tant moko na moko soko akozaki 18 ans mutu ayibisaka ete komi majeur ye moko santeke na komi nini na komi majeur papa tchana kozonga 18 ans moko mo signer yo moko na kozonga le 19 ans papa yatali au signer pe na kozonga le nini 20 ans tina kozonga 20 tina kozonga nini ti komo kozonga r yo lingi parce que na kati na yo moko santeke komi nini na komi majeur et c'est ça nini na koli papa na bino tenda yebiso ke papi gen o komi majeur ba te yo moko na kati no baki na komi majeur na changer air ya kozonga ozomona mais si ko boni biso ba majeur ya indépendance biso to komi libre mais tozo kokate kolata souci wana yango moni sikoni pendant que ça la suite il y a raisonnement il y a indépendance ou soit disant indépendance de la pesa biso to qu'est-ce qu'on a classe to tuni bato batanga classe biso to tang bon la majorité tang na Congo batanga si biso les 4 langues nationales Lingala Chiluba Swahili Kikongo ba bien les 4 langues nationales qui dit nation dit mabele dit mboka voilà wana classe lobby ce que to kei to yemba hymne national c'est le même mot 4 langues nationales hymne national to yemba hymne national Chiluba kimi Congo kimi, Lingala kimi, Swahili kimi, tokena on a français. Donc nzembu ya lokumu ya mboka na bino, basale le bino yango et ken en français. Yoka debout congolais, yoka la marseillaise. Au sentir 2 temps. Sur qui la marseillaise au sentir batou, au bitumba. Et c'est nzembu ya bitumba, ba composer yango, ba combattant, ba rappeler tumba. Mais yoka sko debout congolais, c'est le nzembu moko jiba vanda ya composer ka tcheka comme moi sina pas longola tcheka Congo izangi ba tsali yango biso to banaka koyemba. Ozomona, siko yebisanga mboka noni ya modèle wana. Oyo classe etangisi maka mususu, réalité etangisi maka mususu, yebisanga eza indépendant na nini. Donc yango na lobi mboka Congo ezalaka ya biso te. Donc ekozonga isenge to bunde zonga ya biso. Donc pour mboka Congo ezonga ya biso esengeli to kota na etumba ozomona to bundisa nini to bundisa système nyonso to tiko énumérer awa pour que mabelo wana sa nini ekoma ya biso et to rendre yango libre yango penser nanga par rapport ya idée autopesa ki ya indépendance ya Congo yango omona nini ti lelo Congo azali sous tutelle Congo azali la préfecture ndeto kana préfecture to préfecture ya Sergi to préfecture Congo azali la préfecture na kati ya mokili Congo azali liberté parce qu'azali sous tutelle ya nani ya France ya Belgique ya communauté internationale bino boko sala ba vote na bino mais mutako guider bino communauté internationale et sengeli bango nde bazo ba directive et sengeli bango nde bazo ba décision bozo fana na mboka oyo boyebi ba réalité na yango te odomona Congo wana na bato belé ba tiaka makele na ba TV na ba ministre na ba député na biso peuple eza mboko to yebeli réalité te mais ton mina mi soit batou parce que tu maîtrises qui le poteau parce que les gens pourquoi ça congolais bien il faut maîtriser le poteau pour congolais se maîtriser le poteau a bengi mutu mais yango moni sika ba intellectuel na biso congolais ba hypothéquer indépendance na biso ba sakani na biso yango talatina ba betise to no bakeno ezali indépendante. Donc c'est que tu fais un abisso journée on a terre. Journée na logique et qui ko fait taka yango te parce que ça en contradiction na raisonnement logique. Na retourner le moko Angleterre. Obi ka jour indépendance té. Tom so yebité. Obi ke Belgique a jour indépendance té. Ba mboka nyoso eza ba royaume eza ba jour indépendance té. Ba mboka o eza ba république ndeza ba jour indépendance parce que landela ba mboka wana ba jour ya ba indépendance na bango ezalaki ka pona ni parce que ba bunda ki pona likambo ko songolo parce que ba longa ke loko moko songolo yango moni bonsomi indépendance ba pesaka yango mututé mutu esengeli obunda pona bonsomi na yo alors biso pe ba indo biso ba congolais to bundi bitumba te bitumba to bunda ki le 4 janvier ba reconnaître yango te to ba na ko reconnaître dans le bitumba wana nde esika e ko pesa volonté kat na moko na biso pour que to libérer Congo na biso to so continuer comme on a pas si na mboka na biso n'habite pas si au possible qu'est-ce qu'il faut faire pas si au possible les aka elo moko
ezaka tozonga na ba valeur na biso moto tozolo ba ndeko nanga papi gen bandeko bazolo nanga bolimbisa biso des fois toza trop cruel ezaka pona to pousser bino bokanisaka omoni mboka ndeko nanga papi gen mboka ezalo kwa nzoto amutu na kopesa exemple bandeko bona nanga mboka ezalo kwa nzoto amutu na kati ya nzoto ya mutu eza na partie moko ba mona kate pa ya mutu ko mona ngo molimo mutu ba mona ngo te nzoka molimo na yo makambo nyonso asalaka aosala yango te soki aza na mosuni te donc le corps physique yenda memi molimo na yo donc oyo mosuni ezosala yango wana molimo na yo donc mpona mona ndeko papi ge na yeba eloko olingi osala ifo osala mouvement nde nayebi olingi otambola olingi oloba sikoyo nzoto na ngai aproduisaka mosala omoni mosala nasalaka yango babengi la science, la technologie. Donc dans l'être humain, il y a le spirituel, il y a la politique, il y a la technologie. Namutu. Spirituel, les amolimo, non? Politique, les anzoto nayo. La technologie, zali misala oyo molimo no azo bota à travers nini? À travers nzoto no et monani na miso nini? Na miso ya bato. Alors, qu'est-ce qu'on a évolué sur bande comment qu'on comprendre nga sikana? To meka soko évoluer. Sikoyo, mutu oyo molimo bakangi. Automatiquement nzoto sani. Nzoto eningana te. Loko nzoto eningana pete musala persani. Musala ko monana te. Musala ko monana te parce que okobi lokola mutu, lokola ebembe. Avandi amisu zero fungoma, mamona te. Mais aza wana. Poko salaka eloko moko te. Siko piège oyo batieli congolais yango wana. Congolais bakangi biso na molimo. Loko kangi biso na molimo. Politique na biso parce que nzoto na yo amusuni yango ndezo représenter politique. Politique na pesa nini et comme condamné automatiquement misala okosala komona na te yango sikolo il faut to sala il faut to libérer d'abord intellect na biso par là naza faut pas bala na malam tant to libérer intellect na biso na le but que comme intellectuel te to banda ko kanisa parce que ba intellectuel baza ba première personne baza na base ya destruction ya Congo. Congo ekufi na ba bureau, Congo ekufi te ekufi de ba chegete. Congo ekufi pas ba chege ba ta costume, et pas ba chege ba ta cravate, et pas ba chege ba tambolo kana ba jeep. Congo ekufi pas na bango. Ekufi pas et pas chege nzela te. Ba toane ba boni Congo. To bandela ko kanisa. To la musa makanisa. To to la musa makanisa na biso. Et même ce qu'on a en réalité. Na kati ya histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans ma baie na biso? C'est le passé, nous avons déterminé le présent. Nous avons qu'une million la fois dernière. Toute la jeunesse, il y a Congo, il y a Lélo. Tout quand il y a Congo, il y a 20 ans. Nous avons gagné ceux qui ont installé le côté Sikoyo. Dans 20 ans, nous avons le même discours. Vous avez le même discours. Parce que tu vois, il y a un Oyo, les politiciens na biso. C'est la politique au moment où consommer. Les miliciens na biso. Matondo mingi koko mwaila. Natondi yo botondi peza koko na ndenge oteyelinga batu mama nanga omoni donc tata na biso oti kutalisa biso polele awake par exemple l'indépendance ezala ki raté alors il faut tous se battre pour que tous l'indépendance mosusu or pour que tous se battre pour l'indépendance mosusu il faut tous ala to comprendre que tous na kati ya boumbu alors tant que tu comprendre que tous na kati ya boumbu tous kanza que tous libre les ali passe alors il faut sikoyo auto inculquer et pas ya bana na biso mentalité ya sika ya kotalisa bango ke toza na kati ya bumbu peza pe to lobima na kati ya bumbu wana yangonde et ko permettre biso que grâce na nouvel esprit ya spiritualité africaine et ko sala ke classe politique yango moko e ko changer to ko zwa ba politicien ya siko batali responsable na mentalité ya bakoko na biso oyo ba ko mema mboka na biso na lolenge esengeli nde ba politicien wana ba ko encadrer mokili na biso ba ko encadrer jeunesse na biso pour que to accéder na une science, une véritable science qui va devoir nous libérer. Omoni mama nanga nde wana bana ya poto bakeko mona ya bango makambo omoni ndenge ya tei na kanisi ososoli polele ke tozali indépendante na kanisi pona mitunu tuna kingai na suki kaka wana mama madame Kiama. Merci mingi bandeko balandi émission na biso. Merci papa Lobola Londo pona koyanola na invitation na biso ya lilo. Bandeko balandi to bandi ete bozaki ebele bolandi oyo motei na biso papa Lobola Londo croyant africain auti kotea auti koloba auti koyebisa na bino baindo to meka kufungula matoi to meka kufungula miso to meka komema bwanya na biso mulai totala
nini ezosimba te na mokili na biso ya bayindo. Bongo toyebi ete bozalaki ebele bolandaki biso mpe tozali émission na bino oyo bino bolingaka mingi. Tokutani bongo na mbala ekoya topesi bongo mbote na cameraman na biso azalaki na nsima kamera Mokutu Chaos nde tokutani mbala ya nsima matondo mboka bino chao. De ce moment-là, l'enjeu ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme et à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra.